Makambo ya pasi, makambo ya kokamwa, makambo ya kolelisa, makambo ya somo. Kande bayebisaka biso la famille, tambola na yo mokili omona na yo makambo. Na mokili ya lelo na kilelo oyo makambo eza nango ka kilikili, makambo eza nango kaka kafu kafu. Ata soki oboyi makambo koyaka kolanda yo. Ata soki yo moko lobi ke no nga penza na boyi na nga to bebana na boyi na nga to swana. Mais ezala toujours na batu oyo bakoya kolukela yo ba problème, bakoya kolukela yo ba makambo. Na Congo na biso o se maquiller likambo, o se maquiller te likambo. O lata likambo, o lata te likambo. O lia likambo, o lia te likambo. O sala voyage likambo, o sala voyage te likambo. Wana penza ezaka na Congo na biso. Na ebite so ba makambo yo ezalaka pe na ba pays mosusu. Mais kande boyebi biso to salaka na biso ba recherche bandeko nanga mosusu to s'intéressaka pe na ba vie ya ba pays mosusu. Mais ya biso ba congolais bandeko nanga mosusu to lekisa. Ya biso ba congolais mosusu to lekisa. Biso ba congolais mingi na mutu na biso ezalaka kaka to lingaka toujours ko sambwisaka batu, to lingaka toujours ko salaka batu mabe, to lingaka toujours mabe ekomela bandeko na biso. Kande boyebi chaîne na biso eza kisongi officiel, bandeko nanga eza place oyo to salaka kisongi penza ya polele. Eloba tandeko na biso moko alobi en tout cas bino bo sala penza kisongi moko ya lumière. Boboyi na bino kisongi moko ya ténèbres to ya molili. Bo préféré na bino ya lumière ya biso ezalaka penza ya lumière. Biso to boya kana biso teke no yango atonga ki biso yango biso to yaka penza toza na posa kotonga mutu to ye penza publiquement to tongi na biso tango to kosilisa kotonga mutu ango ale to kati na biso video na biso na ndenge moko ya bien. Lelo penza bandeko nanga to ye kotonga mama na biso Nadège Mbuma. Ebele ya batu to yebi mama Nadège Mbuma, ebele ya batu to sepelaka na ndenge ayembaka, surtout la plupart des gens ba ye na nzembo ya Shilo. Soki oyebaka nzembo wana Shilo te, koma kaka na YouTube wa nzembo ya Shilo, c'est interprété par la sœur Nadège. Mona nzembo wana to boko yoka nzembo wana eza nzembo o penza et tombo la sœur na biso Nadège na niveau moko ya bien penza mingi. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Moi sensibilisation na nous la famille avant to kota na mozindo ya kisongi. Bandeko nanga Gavker aye wana Gavker aye libiso ba masolo ya bien. Gavker aye libiso ba makambo penza ya kitoko. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana. Na Gavker bandeko nanga place ba solution ya kilikili pe ba solution ya kafu evandi. Bandeko nanga na yebite nini tungisaka yo. Mukongo pasi, tension, sukali, nini mabota.
benga Gafker azalaka wana asungaka. Gafker aosungaka ba papa ba mama asungaka pe bilenge. Boti mwana omona kake no mwana na yo aolobaka te, benga Gafker aya ko assiste yo, aya ko sunga yo na ndenge moko ya kitoko. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Bienvenue bandeko nanga kane na lobaka boyei malamu. Chaîne abiso eza chaîne moko ya Kisongi. Awa toyaka penza kotonga batu, awa toyaka penza kobeta masolo na bakombo ya batu. Lelo toye kotonga sœur na biso sœur Nadège Mbuma. Ebele ya batu deja bakoloba mama kota kaka na sujet eza nini. Avant na kokota na sujet kotonga ekozala moi bien naya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke na chaîne na biso chaque fois que tosalaka bémission ya sika batu ya sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas soki eza mbala liboso ya okota na chaîne na biso ya Kisongi officiel na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Ngonga wana malamu nango ezalaka chaque fois que Kisongi officiel abando tiaka video ya sika bokozala directement bandeko nanga informé na ndenge moko ya bien. Kande na obeta masolo place na biso eza place o tosalaka Kisongi polele. Je m'excuse Kisongi moko ya kobata mate, Kisongi moko ya koloba keno tika biso totonga. Mais kotonga na biso ezalaka kotonga moko na ndenge moko ya bien. Ndeko nanga bisika nyonso olandanga tielanga moi j'aime, partagez la vidéo et kozala bien. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation moko ya suka penza to banda émission na biso bandeko nanga ba mapango yango yo ya kosomba. Kande na lobaka sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Avenir ya bana na biso ezalaka epai na biso moko. La famille. Soki yo lelo zozwaka bambongo zosimbaka bambongo eza malamu kanisela pe bana na yo. Kozela teke mukolo kokufa te, kozela teke mukolo kokola ndeo bando kaniselaka bana na yo ekozala pasi pe mawa. Aussi longtemps que ozo simba moi eloko moi quelque chose, ba mapango eza nango $750 ya pamba osombeli bana na yo lupango. L'essentiel oyebi que avenir ya bana na yo eza nango assuré na ndenge moko ya bien. Voilà. Tokota na mamo zindo ya makam na biso ebele ya batu toyebi ke groupe Gaël ekendaki poto précisément na France ekendaki kobeta concert bakendaki koyemba sanjola ka ndenge boyebi eza groupe ya papa na biso Alain Moloto à qui nous disons d'ailleurs que son âme repose en paix. Après kokufa na ye mutu na mutu akendaki na kwa na ye mais esalaka toujours après presque 2 ans 3 ans au monde basangani ba o baza disponible ba ke ba yembi ezalaka toujours bongo. Sikoyo cette année à 2024 en tout cas ba préféra ki na bango ba kendo sala concert ya Sanjola na poto. C'est ainsi que bango nyonso en tout cas ba kendaki to mona ki ba papa Toms to mona ki ba ndeko na biso ya groupe Gaël na o ya kala.
En tout cas, Dieu était au rendez-vous, la famille. Na landa penza concert mobimba, c'était waouh, c'était goût. Babylon mosusu faut kolobaka. Batu babandaki ko sambela bo sentir que le Saint-Esprit était au contrôle. Non, jourwana, je suis sûre et certaine que ba oyo ba belaki, bazaki ko bela, ba bikaki. Ba o ba kendaki penza na détermination na concert wana. Bazwaki oyo ba kendaki koluka. Soki batu ba osusu ba kendaki pona koluka misala. Na yebi que Nzambe alola apesi bato ebele misala, apesi bato ebele mabota, bikisi bato ebele la famille. Wana ezalaki prière na prière, c'était tellement beau, c'était tellement wow. Alors, kosalaka ndenge ezalaka toye komona sœur na biso sœur Nadège Mbuma, ayaki kolata mwa blouse na ye moko ya jaune, atie mwa bakabelo na ye ya jaune, ya café, café chocolat, mwa café oyo ezalaka neti mwa jaune, neti mwa blonde, ba café ya bongo. Sœur na biso Nadège Mbuma ye kotia pe maquillage. Bande konanga soki otali sœur Nadège na ba photo o ba kangisa en tout cas abando bimaki toko wapi boko kiko kondima kutu teke sa eza sœur na biso Nadège. Mais kanenge boyebi pasi pe mawa pona biso ba congolais. Ebele ba congolais ba yeko finga sœur Nadège. La plupart de gens balobi que non maquillage na ye ezo sunga ye te maquillage na ye eza bien te na otie la bino photo bo bandota la après émission o bo monaka photo ya sœur Nadège o ba maquillage ya sœur Nadège na biso aisungi ye te ye kutu alezalaka na Congo mais atiaka ba maquillage te akeka na poto nde place akie komona ke non vie e bandi nde place a bandi ba maquillage est-ce que ezalaka Congolais totika ki mutema mabe yango na lobaki na ye kosala kisongi songi to sala nanu kisongi songi motu kotia maquillage eza mabe la famille soki mutu atie poto atie maquillage eza mabe to soki mutu aza na Congo atie maquillage problème eza wapi depuis kalanga na yebi sœur Nadège atiaka ba crayon atiaka ba make-up. Le problème avec la sœur Nadège azalaka mutu moko ya matalana te. Sœur Nadège aza parmi basala nzambe o balingaka matalana te. Mingi ayaka na ba page na ye ya Facebook. Mosusu omona ayembi mwa nzembo moko ya 2 minutes. Mosusu aye na mwa exhortation moko boya 2-3 minutes azalaka na ye bongo. Et puis aza mutu moko te komoni mutu oya lela matalana. Mutu oyo peza lingaka réseaux sociaux batu batia ye ka. Batu wana nde bazalaka batu moko makam nyonso alingi asala ifo kaka azala chic azala propre. Même si place akolala eza salité, même si place akolala eza désordre, mais tellement que ye alingi matalana. Aolinga maquillage nde maquillage, kolata nde kolata, l'essentiel mokili emona. Mais place a ovanda salité eke zongi. Mais mutu oyo azalaka na ye mutu matalana te. Ata soki aza naturel, ata soki atie make-up te, ata soki atie perruque to plante te. Aokanga na ye photo, aokanga na ye video ayebi ke nga naza mutu matalana te. Na oya na ba réseaux sociaux peut-être ko sensibiliser mutu na ye nanga pona koyemba mwa nzembo nanga peut-être ko sunga mutu kingandi. Mais s'il arrivait que quand ndenge bakanga ki bango nyonso ba photo ezate que non c'est la sœur Nadège elle-même qui avait publié, non. Eza batu mosusu o bakanga na bango la sœur Sandra Mbouyi bakanga ki bien photo na sœur na biso Nadège. Alors yeko sala ke no sœur Sandra Mbouyi pe a partager ya ye. Sikoyo soki ba partager bakangi sœur na biso Nadège photo mabe eza wapi. Et puis, dans le maquillage, moi, personnellement, la famille, qu'on se dise la vérité, na moni yango kitoko. Sœur Nadège de nature, azalakane moi simoro kitoko. Azalaza na maquillage te, azalaka toujours kitoko. Abimi na ye kitoko. Batu o bakomi koloba kena abimi si ye kitoko te, ezaka ka kimutema mabe. Biso ba Congolais to mesana na biso na kimutema mabe moko mal placé. Biso ba Congolais toza batu moko tolingaka na biso ko apprécier baninga te. Biso ba Congolais toza ka batu moko tolingaka kaka mabe ekomelaka baninga bolamu kasi eyaka na nzela na biso. Eza bongo. La famille soki muto abimi bien, il faut ko apprécier, il faut ko lobaka muto ya abimi peza kitoko continuer na maquillage. Eza te ke oya koloba abimi ko tata bien te. Maquillage yango basala ki est bien.
soki mobali na ya apprécier alobi ke no maquillage eza bien pour na mwasi nanga ya biso nini na kati biso tokoboya nini nous sommes obligés d'accepter ya olobaka ke oui ebimi nango kitoko basalaki ye bien ebimi bien penza makasi ezalaka bongo Congolais penza tozaka suka Congolais tozaka batu moko ya makambu Congolais tozaka batu moko bandeko nanga tolingaka toujours komona batu mosusu ba échouer eza bien te to apprécier pe baninga en tout cas courage surtout na couple Atoms soki lelo tokomi komona groupe Gaël les autres éléments en tout cas groupe Atoms ba osala pe musala munene toyebi ke soki papa na biso ale moloto azalaki na kilelo oyo groupe wana elingaki kende mosika mais nzambe ye moko kande tolobaka Dieu est le maître des temps et des circonstances ye moko a planifiaka soki lelo amoni ke oyo eza bien pona ye moko kaka soki amoni ke eza mabe ye moko kaka Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.